Et puis ba kongomani ba yeba ke no ba tu nyonso o ba sala ki na mujima yiwana ba kende ko la Félix c'était ba monsieur ba kende ko la Chilombo mutu sokola mutu ayi ba pouvoir la Martin Fayulu monsieur abi ondo ki ya république yoyo donc mutu na mutu ayi ko la Chilombo na lolenge nyonso monsieur ko o traite mboka yeuti to ko tikalaka ba esclave à vie parce que mission Paul Kagame za ya ko conquérir Afrique centrale akoma Hitler ya Afrique centrale et puis a dominé biso déjà parce que comme déjà ko dominer via mwana musana ngo Chilombo o ba je Denise Nyakeru à tout moment à sa kanini à surveiller conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. L'ennemi qui nous menace, qui nous tue, qui pille nos richesses, à ça combattre Mali. Sous-souté. Et ça, Rwanda. Bande Kubaye Bibisika sur la Zotambola. Moi, élection à mon organe, sur mon télévision, la monnaie comme ça, tu bingas Béli dans mon thème. Élection à mon cannabis, maman Océa, et ça solution. La seule solution, et ça soulèvement, revendication, Mouzé le père dans la vidéo, vous savez qui awa. Mouzé Loba, peuple congolais, Simba, Mbenje. Et pas la biso bien en haut, las. ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission tolobela mboka Congo na yango bandeko balanda émission tolobela mboka Congo napesi bino mbote esika nyonso ezwami bino mpe etika ete kimi ya nzambe tata eyingela omabotama bino. Merci encore une fois bafinir abonné na biso ya Océan du Congo na fidélité na bino lolenge vraiment bozali kosabone massivement bon continuer kosabone na chaîne na bino Libération bokozalaka desite mpe bino bato bozozwa libaku ya kolanda émission du début jusqu'à la fin, co-partager, co-liker, bas suggestion, bas j'aime pas commentaire la bino, tika nzambe alola apambo la bino, awezali esika auto-analysaka ensemble, to mobilisaka, to conscientisaka, to sensibilisaka, to longolaka peuple congolais la bolema, pe to pelisaka moinde la katina, pe to dénonçaka, l'état moini, l'état assassin na misana emabe, oazali kosala la République démocratique du Congo, ezali bongo émission na bino, to lobela mboka Congo, lokola bobo mesano nazalaka ngai moko peta mususu na bakongomani mususu kasi lelo tozali biso na mona mboka résistant molobeli na kati ya nouvel élan oyo ezali bongo Bruno Mimbengi oyo azali kotika te kosala bobele mosala ya nkoko na biso élaborer oyo alobaki na biso béche fouye ne laisse ni place que la mer passe aye lisusu poete to panza mpoke to analyser natina emaye o mazali koleka la République démocratique du Congo kasi mingi bandeko balandi tokolobela makambo ya ba video o tokotalisa bino ya Mosé Laurent Désiré Kabila oyo akufa pona Congo ata kwa yaki na ba rebelle kasi alobaki makila na ye ekotekama te epe makila ya mboka na ye ekokende bongo te amikabaki lokola Lumumba Mbeka po etela kokufela nation congolaise oyo azali congolais d'origine tokobeta lisusu mbela na maye oyo ekosalama le 17 oyo Félix azali bongo konégocie na ntina ekozongisa 60 crâne mpe na nzoto to mpe palati moko ya nzoto ya Lumumba oyo pétition elekaki bisika nyonso nabetaki mpoke lezwi mpe na kati ya tolobela mboka Congo tokobeta lisusu na pétition oyo mpe nabetelaki kaka mbela ya basoda ugandais lelo ndenge tozoloba boye baburunde mpe bakoti boyebi alliance na bango oyo bango basingaki bango misato yango bandeko balandi tokosimba mpe mwa bipai na bipai na maye oyo maakondongola eside na nouvel élan ye lokola mpe asongi na mosali na kati ya nouvel élan ameka quand même kopesa biso pole mama Jawa assalamu alaikum la musulmana nga na maye oyo mazali koleka kasi bandeko balandi na présenter bino invité la biso oyo tokolobala ye na mwa lotono wana na beti bino ndenge bino bolobaka na lokote ya français sommaire ya makambo oyo tokosala mpe tokosimba mwa makambo oyo ya mike to sous-estimé te ndenge bolobaka na lokote ya français Félix na bandeko na ye baluba parce que makambo bango baosala yango nde tokoluka to analyser natikaka mingi molobeli aloba mpe bino bato oyo bolandaka biso bafidèle abonné na biso na bamisusu batalaka biso nani bosabone te mais bosabone na chaîne ya Libération bokozalaka desite kabuya lom puissance soko sepeli toyamba invité na biso elongo na bino baso mbote mona mboka Bruno Mimbengi résistant révolutionnaire
moko ya nouvelle élan. Mbote mingi maman Océan et c'est vraiment ma casse. Ndenge obengisi biso une fois les choses poto leka na chaîne na bino et donc tozosenga kaka ba abonné nyonso po balanda biso ba s'abonner na Océan du Congo nombre de vie et mata parce que o eza émission oyo boye elongolaka bato na bolema nde bino mo bolobelaka yango et puis na pesi bino merci parce que lobi nazalaki awa boye kolongwa ngai mbala moko nazwaki coup de fille ya bandeko ya badara babengaka nom de Bruno soki mpe okoki koya pour implanter base moko awa boye ya lamuka et puis nouvelle là na décidé côté badara. Merci longo ya bandeko ba yambaki biso je crois soki mikolo l'équipe malamu tokozana kiko et puis ndenge na lobaki que non la kozana maluku soki ba possibilité nyonso ils ont mis na kozala kuna donc bandeko ya badara pour continuer musala je crois prochainement tozonga tozala si réellement pour tout sali et ça kokende malamu. Voilà eloko na kiko loba ngwana pesi mboki na bandeko nyonso je suis le Muba ba mama Gabi ba mama Dolobino banso o bo soutenir mission na 2021 bozo ya bino bonne année bien que bakosi bino na Thompson bandeko Kabuya JDK adorable Mamour et puis na Florence na pesi bango mbote bisiri bazali mama merci bakosi biso na mpiodi kolela penza zali bakongo mani bakolela kasi mwana mboka yambo to tshaba video JDK soki la biso la région na Kabuya ya musée Laurent Désiré Kabila na ko rappeler na bakongo mani inconscient o bazo ntimate ke mboke kei o ti lelo bango bakosepela mais na lingi na otosolola sango boni ya nouvelle la pe décidé pour bilo de bato botika na kati ya lamuka nini penza ekoleka na kati na bilo pamba te toko yoka bisika biso tokendaka na mai kasi toko boya pe kotombola ko pamba te e ali bongo bato oyo quand même bakongo mani baza na confiance ta bango makasi nini penza oyo koleka na kati na bilo pamba te boko boka na lokwa mwa bambokela nini penza ekoleka. Est-ce que vous allez malamu entre essayer la nouvelle là? Merci mingi maman Océan. Makambu oyo epesingai koseka na mawa. Biso lingomba nouvelle là tant na sa koloba bona so engagé parti mobimba. Tozomona fumu abwala muzitu, tozomona maître Blacha Mongomba, tozomona ba cadre ba responsable nyonso ya parti cher ya d'autres muzitu ko baza libanda no baza no président Paul Mboma no baza libanda no baza na kati ya mboka. Bandeko bayebi politique ya IDPS. Politique ya IDPS c'est ça divisé pour mieux régner. Alors bon moni même ba image etamboli monde entier que non nouvelle là ya Kabinda eza ko sensibiliser pona koyamba Chilombo. Mais bandeko bayeba que non biso nouvelle là biso décidé totikali kokutana ata na problème moko te na solo ba on a lingala pour bato yoso ba comprendre. Nouvelle là na décidé bazana bomoko ndo moni tutika na lamuka wana mokonzi na biso oyo biso to pona ye na 2023 ou bien na mapona mina mikolo ekoya eza mwana mboka Martin Fayulu aza candidat na biso ya kota lamuka 2023 mapona meza mwana mboka ndenge bande bazo kanisa parce que babi en 2023 nouvelle là kotinda non biso nouvelle là tolobi candidat ya lamuka oyo ba ko présenter na ba Congolais dans les jours à venir maman Océan eza Martin Fayulu m'a dit les soldats du peuple na o manso kolobama nouvelle là que yon sacré nouvelle là saliboy maman Océan nouvelle là jusqu'à preuve du contraire dans zoloba awa boy dans engagé parti na biso nouvelle là toti kali kokende nulle part si pas kozala na kati ya bitumba oyo boye Martin Fayulu na Adolphe Mozitu bandima kobunda pour l'intérêt ya peuple congolais. So que ça qui pour le Kenya sacré maman Océan yoyebi Mozitu aliaka ne banakala. Mais ce qui Mozitu atikali na bitumba oyo bandimi kotikala ye na Martin Fayulu parce que ba comprendre que non batu oyo boye bazala union sacré eza juste un conglomérat ya batu oyo boye ba ini ya mboka batu oyo bateki mboka pe ba Rwandais batu oyo bazwi mboka ba pesi ba hypothèque ngo pe ba Uganda ba Rwandais ba Uganda maman Océan Adolphe Mozitu akokana kosangana batu wana pour quelle raison aboya pe kofanda na parlement aboya pe ko siéger na carte assemblée nationale alors bandeko maman Océan Adolphe Mozitu aliaka mbongo ya Antoine Chilombo te Adolphe Mozitu aliaka mbongo oyo boye bana kikwit ba votaye bana kikwit ba pesa ye musala ya kobundela bango bomoni bituba Adolphe Mozitu depuis Genève ti lelo oyo boye azo coordination la muka
azala président ya parti na azala visionnaire parti na nouvelle là Adolphe Muzitu azana bitumba oh même tu le motif là obo akokina pas pour ça là yango donc en ce qui concerne bitumba c'est moi mukena bakiselo kele ko mo lobby coordination bato pe ba ko tuna sikolo pour que maman na malobala eloko ni esalaka ke soki Adolphe Muzitu asimbi coordination ba action ba activité ezalaka moi makasi mais soki président eli asimbi coordination makambo ezalaka na se ezalaka moyen financière mingi eutake pa Adolphe Muzitu to pe eza na eloko moko politique na bango ya lamuka basala bango ke la coordination Adolphe Muzitu po babemba pe babanda koloba même likambo na ba Moïse Katumbi yango pe tende komi kosala Adolphe Muzitu mois par mois moito imangongi palo bakena détaché na Fayulu po Fayulu ala mbongo te po ezalaka mingi non mama Océane non bango po te po Moïse alobaka ngo bemba lobiango bemba baza batu o bazo luka bino pe boko sala ngo non mama Océane azo répondre na mituna o pona kolongola ignorance ça na mitwa ba congolais Adolphe Muzitu na président Martin Fayulu ando ya poza na coalition la muka mutuna mutoza président ou bien visionnaire ya parti na ye et le but est que ce qui Adolphe Muzitu azui moi repos alobi abima libanda akena pe koluka oya ye parti ko bongisa yango et le but est que Adolphe Muzitu azana musolo pour les Martin Fayulu non autour motuno le but que non ce qui Adolphe Muzitu azui coordination à la muka baction ezale maka mais ce qui président lui azui baction ezala raté wana mama Océane aki ko no la bino lokola moko ya bayi résistant ya la muka ezali juste politique ya ndaku eza politique interne oyo boye ba leader na biso bazwa ba tiango ensemble okomona awa tant to kota janvier okomona ba manifestation oyo boye ba konzina biso ya lamuka o coordination simami ya mboka Martin Fayulu tukosala et puis bande ko ba longwa na bitu que Adolphe Muzitu nde mutu atiaka mosolo mingi koleka président élu Martin Fayulu te lamuka eza na charte na ngoma mama Océane ndenge ba yokana ba leader na biso soki fumu ya boala tie 10 000 francs président élu pe ko sa nini akotia 10 000 francs oyo bazo luka koya ko luka kotia songi Adolphe Muzitu mutu asala kamengi non mama Océane ba leader na biso baza na bomoko soki leader na biso azu problème au mona ka leader ya décidé aye soki ya décidé pas c'est vice versa alors o bazo koloba wana mama Océane président Eli Aouti Brazzaville lelo Sénégal bazo tambola bomoko te parce que bakendaka poto bango mibale bakendaka Brazzaville bango mibale mais lelo tomoni ete président Muzitu aza déjà na France otoyebiteka politique le ba politicien moi le kuta wana ndeko sa peuple pas politique et le kuta ya Aouti Brazzaville c'est quoi ça na Sénégal politique wana kaka ya koyebisa peuple ke toza malamu mutu na mutake lukala côté na ye tope mboka do bango sikoyo ndenge makambo ko sama na mboka ko lobela bango le tope ba ke ba report tope ba recherche mama Océane oyebi que Muzitu na Fayulu bazali lo ba moko avant ko ça l'action sur terrain Adolphe Muzitu azala libanda azala mboka babenga na téléphone bakuta na ba réunion ba solo laka il y avait un temps passé bon mon président élu à l'époque ya coronavirus na 2020 akamaka na libanda mboka mais Muzitu atikalaki awa et le but est que non il faut pas continuer pour vendre na kati ya mboka bangonyo sisika moko eza stratégie ya ndako na biso to kobimisa yango te awa na minute oyo boy mokonzi ya mboka o ba komomani ba votaki Martin Fayulu azana kati ya mboka pona ko chauffer ko réchauffer bato baza ko sala pour intérêt à peuple te oui nazo ya place wana Muzitu akei libanda pona diplomatie ya libanda la muka esa nini ekenda liboso Muzitu akei libanda ya mboka te pona intérêt na moko Muzitu akoki kokende soki eza mpona baintérêt personnel ezaki no papa ya famille akei kotala mpe bandeko na ye obe akei na makembo na ye privé mais Muzitu akei pour l'intérêt ya lamuka bastratégie nini oyo tokosala pour que no na mikolo eza koya tolibere mboka na biso na occupation lelo oyo boye président Martin Fayulu akei na Brazzaville et puis akoleka na Sénégal eza teke akei mpo ye nde mutu akei koluka bokonzi eza bato bamoni constance ya balider na biso mibale Martin Fayulu na Adolphe Muzitu balobi non Martin Fayulu yaka tosolola eza sasu mutu aye koluka président Martin Fayulu aye koluka balider ya lamuka bien que Adolphe Muzitu aza ana mboka te ndo monaki epai ya sasu akendaki
et puis Kolongwanaye président du Sénégal Macky Sall abenga qui pour que yango président Martin Fayulu président Martin Fayulu suppose que lilala malamu sasunge subiso so totalaka ete peuple na ye na poto ba katele bilamba batikeli motaka pona koloba ke sanguinaire longo la mboka la biso tolembio Martin Fayulu a sa propre ba ke kolukani ba umba mama Océana mutuna wana eza mutuna mo très capital boyebi ke Chilombo asali atamboli diplomatie monde entier nyonso azokende koluka glissement mpona koloba nini 2023 ekozala te tokende na glissement dialogue baya tosala nini tovandana pour votre information mama ose bakongomani bayebake non mokonzi ya mboka levra elui mwana mboka Martin Fayulu abenganaki na badiplomate o Félix atindaki bango na fadel yango wana komona biloko wana alobi atinda ye pa ya sasu asala intermédiaire me mokonzi ya mboka aza catégorique alobi 2023 élection kosalema te il faut opération Félix dégage au monde bisika wana sasu asili asuki maele donc koloba te que non mokonzi ya mboka akendaki na Brazzaville parce que sasu aza mbuma mabe bakozwa mpe badiaboliser non biso peuple Martin Fayulu ayoka oyo peuple lobaka donc kolongwa na ye wana azwaki invitation ya président ya Sénégal oyo boye akokoma président ya Union africaine na mois ya février lokola ye mutu akokoma mokonzi ya Union africaine lokola aza mpe mutu oyo boye asi atanga baklasse ya diversité belé ayebi mabe na malamu yango moni abengisi ye mpona kokende koyoka problème oyo bakongolais baza nango omoni mama Océa problème ya bino eza nini ndo moni Martin Fayulu amemeli ye problème ke non bakongolais balobi Félix ateki mboka Félix akotisi baétranger toza lelo awa toza na plus de 70 pays 70 armées étrangères na mboka na biso mais kimia na est eza kokota te donc Félix il faut osala nini kobengana ye et puis bakongo basala nini babengana bauta bapaya o baza na kati ya mboka na biso baye kosala nini kookipe lelo bomonaki baronde bakoti na kati ya ville ya Goma problème na biso eza yango wana elobi te que Adolphe Mozitu soki aza na France Martin Fayulu aza na Brazzaville nde bakozwa décision mutu na lolenge na te baza bango baso liloba moko biso na bandeko na biso décidé toza na bomoko toza kotambola mpona korespecte volonté ya peuple mama Océa le reste wana boyebi UDPS baza na politique na bango ya lokuta divisé pour mieux régner mais biso tokokoyisama na mutambo wana te na lobi yango maloba oyo boye ewuti na baautorité ya parti ndo moni que non Ndeko Bruno alobi yango etake moko ya bayi résistant combattant au bateau à terrain tout ça pour bunda pour la libération ya mboka na biso le reste ce que je peux dire c'est ça que décider etake un parti politique baza na droit ya kosala ba manifestation na bango parce que baza na droit pe bakobimisa ba député na bango na élection soki to bimisi mboka na biso na libération c'est tout à fait pareil pe nouvelle là il faut abongama pour na ba élection na mikolezoya pour na kobimisa pe ba député na bango e kosala que tant Martin Fayulu asa candidat comme à la muka azwa majorité parlementaire et puis azwa majorité na ba niveau nyonso voilà eloko oyo boye biso tout ça kosala ensemble na bandeko na biso ya ICD et mama Océa matondo bandeko la ngai na banzi wana boyoki na banzi ete motungisi ekozala lisusu te po ete moko ya ba communicateur ya nouvel élan pe résistant pe moko ya ba communicateur na kati ya lamuka po ete ba kosala na ICD nouvel élan yango ezali lamuka asemboli ba peuple congolais bolongwa na esprit ya division na ngambo ya ICD to pe nouvel élan bobi somba kimia satana kote la bilote pamba te bayi bakambi babale bali bobele moto moko pour la libération de la République démocratique du Congo kasi wa kena ngambo wa kena ngambo nyoso ba ko luka bobele lo lengeni na nzela ya politique pe bazwa bompifo ya kobiki sape ba congolais tango soulèvement populaire et kozwama na banze te pesa radio te mais to kele na lukabu ya l'homme puissant botchela ngai ba vidéo nyoso wana mine ya musée Laurent Désiré Kabila Kasonam et Bongo Tozo. Ils ont eu donc des Congolais par la corruption, ceci, cela. Ils l'ont fait marier à la sœur de James, à une Tutsi, directement. Il a abandonné sa femme à Kinshasa. Oui, il a abandonné sa femme à Kinshasa avec les enfants. Vous voyez encore le problème avec les Congolais. C'est grave. Il nous laisse beaucoup de problèmes. Il est là et maintenant il crie qu'il veut venir. Hein? Bon, le voilà devenu un chef de guerre de la rébellion. Et ils sont allés ramasser
tous les autres rebuts que vous connaissez, les Tambo et Mwamba, les Zaidi Ngoma, l'autre est là, Londa Bouloulou, Wamba Diawamba, et vraiment une kermesse de gens, en tout cas corrompus et inutiles. Pardon, le Bizima Karaha, qui était mon ministre des Affaires étrangères, que je croyais congolais. Et à ma très grande surprise, quand j'avais demandé à cette armée de se retirer, et avait déjà fermé des valises, ils disent, leur armée se retire, ils se sentent en insécurité. Je dis, mais non, votre armée reste. C'est l'armée rwandaise qui se retire. C'est pas la vôtre. Mais ils ont disparu. Et j'ai compris qu'ils n'étaient pas congolais alors. Parce que l'armée qui s'est retirée était rwandaise. Ah oui. Un ministre congolais, un ministre d'État a disparu. Un ministre des Affaires étrangères a disparu. J'ai dit, nous étions infiltrés alors. Infiltrés au sommet de l'État. Alors ainsi on aura pu découvrir des documents où Kagame dirigeait ces gens-là, où il complotait pour que les Tutsis prennent la tête de ce grand pays qui n'est pas le leur. Alors ça en est trop, hein. Ce pays ne leur appartient pas. Ils veulent en prendre la tête. Quoi? Mais c'est pas possible, ça a été très grave. On a vu tout ça, si seulement on l'avait su avant, ça aurait été bien. Mais le conflit a éclaté après. Ils tentent le conflit, ceux qui n'ont pas pu réussir avec le coup d'État, qui avait échoué le 2 août. Et maintenant, je le vois en train d'échouer encore. Notre peuple se défend. Je suis très heureux que vous tous ayez pris conscience de la gravité de la situation pour nous mettre tous ensemble, tous les partis politiques confondus, chez nous. Tous les Congolais se sont mis ensemble derrière le gouvernement. Ils m'ont soutenu, je dois l'avouer très sincèrement. Et je ne sais même pas ce que je ferai pour les rendre ce qu'ils mais ce que je dois vous assurer, c'est que je suis un soldat du peuple et je ferai mon devoir jusqu'à mon dernier jour. Je veux que mon pays soit totalement libre et en tout cas un pays moderne qui se développe, où sur le plan social, nos villages doivent être transformés. Parce que tout le monde beaucoup de nos élites, beaucoup d'intellectuels, beaucoup de citadins, de gens de ville qui sont habitués à la vie, ont peur de rentrer dans nos villages. C'est parce qu'il n'y a pas de vie là-bas. Nous étions donc engagés dans un programme de reconstruction qui a commencé à porter fruit. Et tout cela sans assistance extérieure. Parce que les habitudes politiques en Afrique, c'est qu'on doit attendre de l'aide de la France, des États-Unis, de l'Union européenne, de la, de la Banque mondiale, de ceci, cela. Mais nous avons dit, depuis quand nous luttions, longtemps,
Je suis venu, et vous savez, parce que quelqu'un l'a dit dans la salle, que notre diplomatie, qui est une diplomatie maintenant de combat, nous a amenés ici pour expliquer justement à la communauté internationale, notamment ici en Belgique, les réalités de chez nous, qui sont le plus souvent totalement déformées. Déformées surtout quand on prend des victimes pour des agresseurs. Nous avons trouvé dans le milieu que nous avons à aborder, à côtoyer, à discuter de la problématique de l'agression, rébellion. Nous nous sommes rendus compte que le peuple congolais était, une fois encore, absent de préoccupation de ceux qui cherchent les droits humains. Son calvaire ne compte pas du tout. On se soucie des agresseurs, des tueurs, ces sanguinaires que tout le monde connaît. Et on dit, lorsqu'ils ont voulu se défendre à Kinshasa, on dit qu'ils n'ont pas le droit de se défendre, les Congolais. Parce que s'ils se défendent, ils tuent les Tutsis. Il fallait donc que le peuple congolais ne se défendât pas et que maintenant n'ose pas libérer son pays. Parce que chaque geste dans la direction d'expulser l'ennemi est vu comme une... bandeko ya zeli esika toanalisaka ndeko Bruno olandi maloba ya Muzelo Désiré Kabila atelemaka koloba ete bapeuple congolais bobunda mpona soki bobundi te tokokoma bawumbu oyo tomoni lelo alobaki lolenge kani bacongolais ntango ye alobi barwandais bazonga na mboka na bango amoni bacongolais bazongi amilakisi lolenge nyonso ya diplomatie oyo barwandais lelo oyo na banzi esalami ye andimaki na nsima ya koboya koyokana na bango kolinga koboya mindele alobi tolia nanu biso moko boyebi aumelaki na kiti te akufi kasi maloba oyo alobaki yali lokola basekret oyo adévoilaki. Pourquoi pas na biso population pe bakambi oyo bino bozalaka na bango elongo bameka mpe kozwa lolenge ya Muzelo Désiré Kabila olia kokende nanu kolukaka na nzela ya politiki oyo epesi biso lifuta te. Tomoni ke bato bakoteli biso koboma babomi kosala basali Muza alobaki totelema bitumba contre barwandais na banzeta kofumusi to alobaka pe loko wana boyebe ningisaki. Cela veut dire bo comprendre que point faible ya bato to ba occidentaux to ba impérialistes to bato yo ba kokota na mboka na biso bali ko banga ke ba congolais ba revendiquer ba droit et loko lande ba ko bali biso to tikala kaka bato ya kondimaka ba bololé. Pourquoi pas ba yoka na ba komi ba loko la mutu boko ba telema ko la suka awa Muzi to alobaka soulèvement populaire na banzi pe na liste pour la président oyo atikeli biso soki ba pesi yango to koyoka pe quand même a dénoncer kuna makambo oyo so sala na mboka. Pourquoi pas kotelema une fois pour toutes au ganga mbala moko po peuple ko zela wana peuple bobima to bunda contre ba génocidaire au Ghana la Rwanda. Merci mingi maman Osea, je pense que Adolphe Muzitu aza mutu ya valeur na mboka na biso. Adolphe Muzitu aleka sima ya lutu te koloba ndenge bato bazalaka no aloba na sima ya mokongo na ngai. Adolphe Muzitu déjà loba makambo oyo. L'ennemi qui nous menace, qui nous tue, qui pille nos richesses, à ça combattre mal. Sous te. Eza ba Rwanda. Alors que loko ba Congomani ma lobby parce que les autres qui na terrain, la mono na qui na mona. Eza juste alerte ba Congomani ba so pesa. Ba lobby to bisa président lui boyer.
président mokonzi ya mboka bakongo bavotaki en 2018 bakongomani balobi olongola nanu soki eza possible makambo ya dépolitisation ya CENI na makambo ya consensus électoral totelema mpona makambo ya libération ya mboka wana eza message ya bandeko ya Kikwiti na bandeko ya Tchango babaki ndeko Bruno ntango koleka na émission komisera biso maloba wana parce que tokende bafaçon nyonso ya diplomatie esimbi te mama aussi pourquoi tu continues toujours na makambo ya lutte ya dépolitisation ya CENI et ça na ça sur mon côté donc la façon oyo biso toyi kosala président Martin Fayulu ayebisaka biso tokosenga lisungi na ba diaspora pour que non tout ça soulèvement populaire ba marche nyonso mama aussi ba préparer yango marche pacifique na mboka oyo ekotikaka jamais kozala une réussite au moins les akato qui est au soki na 10e mérite to baluki to zongi ba gaz tout ça yango wana mozito taka visionnaire de la république amona lobino na koyi ko ndimate ke no bana o babimaka ba continuer ka babimi ba moni biso ba baluki ba zongi yango monaki Adolphe Mozito koloba ke non nous devons faire un soulèvement populaire pour la libération de mboka na biso. Je suppose que le président élu Martin Fayulu a ko landa schéma wana pour que non mboka na biso et bimba le pays n'a pas toujours ba mama aussi mboka eza na infiltration partout bisika nyonso il y a un soldat colonel Banyamulenge Rwanda tuti ba bomi et pas garde du corps parce qu'à mon niveau azo faire souffrir ba congolais tel niveau que non ba ngona ba mboko. Alors biso la congolais ils ont empêché biso et puis ce que la binaison maman kesima au monde bien que Tshilo maza traître azana makila ba rwandais na discours moko Tshilo maloba ce que sengi pona nga kotia vina nga danger pona kufa po kimi e na est na kotia ezala ki message o Tshilo masenga ki guerre na ba Rwanda mais ba congolais ba comprendre que Tshilo moté vu que aza mutu moko boy le lobby boy le message le crash a vu ça là. Oui, le message wana a répondu qui ndeko banga Tshilo message nini ya ki kokota mais rien n'empêche que Tshilo mo soka lobby que non le mot d'ordre de pesama doit se rechanger problème est ça a repère ça parce que ba avertissement qui est déjà mais c'est là qui déjà guerre diplomatique pour le maki et ça déjà retard yango wana mama océan oui na fungolo mwa porte bo poko ta pesa analyse mingi ya yondo koloba ozezu ezuto est-ce que bino boye bagateke Denise azala kasi a pembeni ya Félix oui certes maman océan tu es bien très bien que Denise azam moko ya ba pion oyo boye Paul Kagame tie même tinenge Félix asa na Mbujimai cousine ya Paul Kagame asa pembeni na e ozomona kelo mboka eza na infiltration partout. Mais élection na mboka na biso ndeto oloba mama aussi nga bunde na ka bande ko ba yebi bisika nyoso na zo tambola mo ya élection na munoko na ngaso mutu yebi singa na moni ko meso tubinga mbeli na mutema élection na mboka na biso mama aussi ya eza solution te la seule solution eza soulèvement revendication musée le père na vidéo bosenga ki awa musée loba peuple congolais simba mbenje et pas na biso ben ngo las simba eloko nyoso munduki artisanal o libanda o moto o nini pona ko ma congolais te mais pona ko buma ba rwandais ba ougandais banani soki to sali yango te mama océan nazo ebisa bino na kondima même que non nazata colonisé par ba belge que nandima nazala esclave ya ba utu na ba tuti na ba ima yango tozo senga na ba nyonso o nga muluba bien que Tshilombo aza ko ko kabola biso o nga mungala na mukongo o nga ibo to telema to simba na ba mboka mama aussi ba arme artisanale ça le maka o que no ba ben o pupu so ko chobo bomba bata 15 personnes ko ba bomba ba kema na ba ni na mboka kuna tant que to ko sale loko wana te mboka zo kende so que biso to continuer kaka na bazo ma biso na ba diversion ko so na kana biso bango bazo ka mboka ba ndeko boye bango to ko tikalaka ba esclave à vie parce que mission Paul Kagame ça il y a conquérir Afrique centrale à comme Hitler y Afrique centrale et puis a dominé biso déjà parce que comme déjà ko dominer via mwana musana ngo Tshilombo o batie Denise Nyakeru à tout moment asaka nini a surveiller yango wana mama océan ngai naza ko bengisa mokozi oyo boya biso Martin Fayulu baloba moko pour que mitema ba kongomani esepela exactement que ba diaspora na biso bazangi bonne volonté ya soutenir ce soulèvement ezandesko bazotala nani to pesa responsabilité ya makambo oyo parce que ba leader na biso
bolimbisi peut-être que bazala liloba moko te ozomona muziki azoloba soulèvement populaire mais le président lui azoloba tokende na schéma ya dépolitisation ya seni yango nazosenga bakongolais basengi mokonzi ya mboka Martin Fayulu tokende nano mbwana na aza makolo mine mais andana onzela moko tolanda schéma oyo muzi alobaki tolanda schéma oyo Mobutu alobaki le Congo restera un et indivisible soki tosali yango te mama osia ekozala pasi yango tozobengisa bandeko nyonso tokotie na bitumba oyo tokotala makambo Mobutu kabo ya lompisa sela biso video ya Mobutu bongo tozonga. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. Mobutu répond directement. Judas, il y a République démocratique du Congo, Félix Tshilombo, par rapport au discours. Malobombo, quand il Mobutu, Mobutu, il la président tribal était. Pour Zaïro, il pour l'année, il na ubimi na Congo te mais na uti la batoli te pa bangala kasi na zaina batoli so tango bandeko ba ko landa video wana ba o ba landi bisan direct ba si ba moni ba o ba ko landa bisan différé bo moni lo lenge kani ba photo ya bato e ko défiler o ba laki bandeko Mobutu te malobombo kayo. Merci mingi mama osena bisaki bino a ke bateli Tshilombo espion o aza cousine ya Kagame pona kotala ye Tshilombo soki tolandi na tango aza kovanda na Béatrice tango bauti ko proclamer président de la République awa na ndenge tricherie alobi nazali président baluba te mais avant kokena mbujimai Kagame bengabi ba congolais déjà ba komi na tendance aux unis il faut koloba liloba moko pesa nini ekabola bango alobi naza président baluba te mais biso lelo awa tokokamwa Tshilombo na mbujimai koloba ete no mashi ya mamenu bino boza ya ngai makila ya moloko na ngai ata soki na bwaki na komelisa mama oseya soki toke na article 51 ya mobeko likonzi ya mboka na biso soki nazaki na constitution awa tolingaki totanga yango soki totangi lisusu article 66 ya mobeko likonzi ya mboka na biso toke lisusu musika na article 69 mokonzi ya mboka za mutu oyo boye azoveye na unité nationale euti wapi bolema oyo boye Tshilombo akoyebisa biso que bino bandeko ya Kasai bino boza makila na ngai bo voter ngai na koya kovanda awa discours wana mama océan Tshilombo asali haute trahison et puis bakongomani bayebake no batu nyonso o bazalaki na mbujimai wana bakendaki kotala Félix te bamesu bakendaki kotala Tshilombo mutu sokola mutu ayiba pouvoir na Martin Fayulu mosabi ondoki ya république yoyo donc mutu na mutu ayi kotala Tshilombo na lolenge nyonso musu akota o traite ya mboka yeuti oh moi non papa c'est comme ça ndo mona kibande nyonso bayaki kotala Tshilombo mutu na mutu ayi kotala Tshilombo na casquette oyo ayebelie musu akotala to kotala mutu ba promesse amemeli biso combien de doses to kotala mutu ya lokuta misine nini lelo ko sabana mbujimai ndozo mona ba biloko wana biso tolingi division na mboka na biso te lelo oyo boy tango Tshilombo za koteni ba propos wana Adolphe Mozitu leader na ngai Mama Chantal Ngalula na pesi mbote bisika zali asa muluba bana o ba leader baboti Tshilombo ayeko kabola bakongomani bana wana ba okende wapi CG ya eside aza muluba ozomona bisika oyo boy Tshilombo akozala traquer to kanga Tshilombo na boko pona haute trahison place ya Tshilombo za preso makala OK ako expliquer biso nani atindaki ye aloba maloba wana kokita ya Tshilombo na mbujimai mama osielinga keza le sengo keno ngai ndeko na bino nazwaki pouvoir na lolenga malamu na ye kotala bino na ye ko inaugurer soit ba hôpitaux pour kuna bazana problème ba hôpitaux soit na ye ko inaugurer ba école na ye ko tonga banzela na ye c'est ça mission au Tshilombo alinga kena ona mbujimai na espace ya Grand Kasai mobima koloba place na ye eza prison selon mobeko likonzi ya mboka po ete bolandi video ya Mobutu bandeko ato analysaka na lobaka mingi te bala Congo balobaka na bino bato boko na biso ndeko langa na Autriche pe bino bozala Australie papa langa G3 na Désiré Botuna na mama Elisabeth Botuna bino nde bato boko lobala mama ko Pumba Elisabeth na France bandeko Jolie kanyoko to la Suisse mama Adolo bolobini ni pona mboka na bino mama Jovi bolobini ni ndeko na ngai merci encore une fois la France tatiaka ona motema bozolo banini totika la boye
qu'il a mais plus 49 pour que le code fait 4. Tout est à la boye, la chambienne a plus 49. Tout ça a quelque chose. Opération Jeanne d'Arc, opération Sauvons le Congo. Pas de comment on dit comme ok la souka. Bon la vidéo incendie ça la milelo. Ba tout mi baluba. Maman wana soki bakimisaki te na bandeko mosusu melelo baluba batombani nyonso mpona nini Félix okodivise biso. Est-ce que baluba nyonso bakolia mbongo? Est-ce que baluba nyonso bakonyokoma te? Mpe lelo famille moko batomboli likambo ya moto aboma mama Monique kitoko dossier na ye etombwani ndeko liwa ya moto na makila na ye elalaka te. Mobomi ya mama kitoko Monique bokende boloko kwa ke bozuba mbongo na bino moto aboma Albert Dieka notable ya Katako dossier ezongi lisusu mobila kabu yalo mpisa chela biso video bongo tozo Ekotika la sango pour la toute première fois pour la toute première fois ekotika la sango bande ko balandi na awande na lobito chali tono pete tango ikoki mais pas mingi na américaine Peniel oyo alingana kinande ko na biso Mike Kalambaye malgré ça na kan Luba azali moto ya Félix balongwe batu ya nzambe ndezo sala biso pasi mais néanmoins papa Jackpot boyete nde okoki kotraite mwana ya mwasi pe Peniel matoyi elekaka moto te tala olandaki Denis Lese waza faux pasteur tala esika Denis Lese amemi lelo bolumbu na ebimi libanda encore une fois oksi bana osoni alors qu'ici ba maman ya Congo soni maman ya Congo to yoki sous soni bon et ko toucher pa biso te parce qu'elle est américaine bon c'est to yoki wala za culture américaine ya bondumba ya bozoba ya bobolole et so penza biso te mais to ko senga bazongisa na mboka na yo okotaka lisu na Congo te parce que soko ye na Congo la bozoba oyo ko sambusa biso ba maman to ko yoka na yo te la bondumba la mais ndeko Jackpot oye ba quand même komi bombisa soko lingi basi ko sakana ka bango na ba vidéo te attention bande ko la biso na mibale bozolu ka vitesse naza lokola amida ali indienne kele ko tuna ba kisi na ndenge nya osala longo la jibe akomi na oyo azalaki ndeko langa odidi kinwani akwei akela fitel camera kele ko tuna amida ba mida bondumba na yo na vitesse wala ba kisi bele ndenge osala ka ndenge ni yo yebite oyemba la moko ko yokisa biso soni ya boe en tout cas ezali pasi bande ko États-Unis boso bondumba na bino ezonga kuna culture oyo eza ya biso te Félix etala bisika oyo okomisi mboka la biso la bassesse tokiti ba porno bo samboli ya yo moko bandaki ona mama Gisèle ko bengane ko kate bilamba ko tike motaka donc eloko wana na mboka la biso ezala et puis biloko ya meka baluba mukuna tokomi na biso na suka ndeko numéro ya téléphone eloko la koki koloba ba député ba ki congé parlementaire non ba député baza kuna mama ba komisi palais du peuple mo porno bazo la vidéo ya mutakala ya américaine Peniel wana eza malédiction mais to kaka passe pour l'éducation bana o baboti na ndeko na biso Mike Kalamba nzamba sunga bisika zali mama aussi ya bomona ki nazaki na badala pona ko sala toujours musala na ngai numéro téléphone eloko zo make ba moyen je crois na kokoma na maluku ata soki nzamba sungi bino pe boko sunga biso to koma maluku pona ko kenda toujours pour sensibiliser ba jeune bande konyoso baza musika bozana mbandaka bozana bujala bozana ingende bozana tikapa na kabe ya kamwanga boza partout na ba Congo na fefo numéro d'Angezali plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wanande bowi ko komela ngai
moi ma proposition et que ça m'a manqué malamu bande ko bolo ngwana mitu na bino élection ko sale maté et loko biso nous avons préparé et ça soulèvement populaire opération Jeanne d'Arc et wana na suki maman Dolombote et puis maman Gabi boza tellement ébélé Mamour et puis Florence ndeko JDK binoba sona kabuya l'homme puissant. Merci na kabuya l'homme puissant na bazi wala to comme na suka matondo makomi la ope merci la kondification la biso o ezalinde ya Bruno Mimbengi ya 2021 pour zoeta monsieur la 2022 vraiment bolanda biso na bokeli matondo comme la kabuya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne. Merci encore une fois la JDK adorateur Missa électrique. Merci la maman d'Angola la Mokitano Florence à matondo bido. Mon ami de tous les temps tu le sois là où tu que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois na JKM le number 1 ya océan de la presse congolaise ingeta na bana mvunuzi mama Jawa assalamu alaikum da mama ya moto mojali moto mozimamite toko zela penza bande ko la soba la kati biso mama et jeune nzezalando akosala moi quelque chose côté de la bilo ba mama ya fondation pe na mama Béatrice Lokwa penza Célestine aza maladie nzambe akozanga te kosunga ba mama pe amite ya malamu ko ete bozwa takoka ya bona ni lokwa na nwana bozana te biso la bilo to kitara au star to bonge to ba congolais totalement Zaïrois dans la paix retrouver dressons nos fonds qui étaient longtemps pour nous. Que Dieu nous bénisse.